Voilà, merci. Naza esusu na esengo ya kokuta na bino mokolo ya lelo pona nini parce que esala nga esengo tan na yambaka ba serviteur de Dieu na émission Bonzambe oyo elekaka na KNB News oyo ezali chaîne ya TNT pe elekaka na chaîne YouTube. Donc naza na esengo lisusu ya kokuta na bino lelo mikolo ute koleka to yambaki prophète Eric o lelo azongi lisusu pour assurer la continuité et histoire na ndenge nini asenteka ki na Bonzambe. Donc Bonzambe zali mission oyo ezo permettre yo mondimi pasteur no ate ya ka mingi peut-être ozo lega banzilo pasteur no alekaki mais moi oye ba ezalité mais à travers cette mission okoza na avantage puis ozo opportunité koyeba lo lenge nini l'homme de Dieu atamblaki ndeko Eric Mbote Papa Eric. Tous en esengo ya ko reyo kayo lisusu la fois passée je me rappelle to sukaki tant côté qui na roi Baudouin betle biso ko continuité ezala ki ndenge ni et puis au prompter biso ki o web sur makambo ebele o elekaki en dehors ya hôpital tout ça koyo kayo. Merci Ndeko. Nazali susu vraiment nesengo ya kotele maliboso ya micro pour toloba makambo esika oyo tokokaki kosuka. Alors, une fois passé, tozalaki awa, to expliquer ki makambo ekomelaki biso. Na kati ya makambo wana, tokotaki na hôpital. Na hôpital, tozalaki premièrement na ba centre de santé à quartier. Oui. Tango munganga a traité mwana 2 semaines après. Oui. Moi connaissance to boyebi na ye esukaki. Mwana ole azwa makasi, azala rétabli. Au contraire, moi, nazalaki affaibli. Alors, mon lokola comme limité, ndaki kosa la lettre à transfert, à transférer biso toye na hôpital ya Roi Baudouin. Tant que comme hôpital à Roi Baudouin, moi na kotaki alandaki ba soin ndenge o esengelaki. Na kati ya Roi Baudouin, moi na asalaki plus ou moins 2 semaines na kati ya coma, abandaki koliate kolobata bengaka mutute. L'hôpital a namona zaki lokolo référence motinyo so akoti ebika ki na kwana ezana mwana moko akota koma abuja kate lokote mais na bolingo ya Nzambe asala ki ngulu mwana akoka kozonga na bomoi pe hôpital bayaki ko libérer biso après 2 mois tozonga ki na ndako mwana koma ki makasi makamnyo so zalaki malamu. 3 mois après, esika oyo pasteur titulaire ya église onga nazalaki nde ayaki koloba maloba ona lobaki ta bengaki ba bien aimé mibale o bazalaki ba proche pembeni nanga asimi nzete moko ezalaki na lupango na ye agire na kombo ya Yahweh alobiki no pongana la kisabino naza mosali ya Nzambe muto obino bozolanda obino bopesi ya confiance. On a lobi boya pembeni botika ye pona pia bino ba poste na église lokola bino boboyi na ko prouver bino ndeve o asalaki alobaki mwana wana asala mikolo te akokufa. Alors pasteur alobaka makambo wana un certain mardi na ngongo ya 19h nde na yaki koloba mercredi na 8h mwana kufi. Eta mwana akufa mwana kutakufa na maboko na ngate akufa na maboko ya frère oyoyo pasteur ayemo ko ebisaki maloba wana nde mwana akufaki na lolenge wana na sima ya liwa ya mwana tozwaki ekateli tokoka kokende ko enterrer après enterrement nde na ebisaki bino esika oyo pasteur yaki kozwe ekateli na bima na église sima ya kobima na église nde ayaki ko publier suspension pe na précisaki apesi biso ba lettre bapesi ba lettre na l'église voisine po tokoka kotia makolo kuna te mais esukaki kaka na niveau wana te c'est-à-dire ezali eloko monsieur bakisamaki abengaki ba fidèle nyonso ya église Vraiment bisi bango ndeko wana to suspendre ye non seulement to suspendre ye lokola vie suspension directement azo vivre sous la malédiction c'est-à-dire bino nyonso église mobimba bokoki kopesa ye lisusu mbote te pe bokoki koyamba ye na bandako na bino te soki bopesa ye mbote c'est-à-dire malédiction na ye ekozala likolo na bino oyo pe akoyamba ye
c'est-à-dire tango zo yamba etia na mutu no ke okotisi kufa na kati ya ndako na yo. Non seulement ce que na niveau de suspension et comment que église pe ekangisi biso ennemi. Wow. Donc muta olobisa yo azate, muta ko s'approcher pembeni na yo azate, yo pe moyen o s'approcher pembeni ya mutu ezate. Non seulement ça, asalaki équipe ya batu mususu o ezalaki tangu to tambola na nzela bazobelela biso na mungongo makasi noki aleki awa noki. Vraiment. Ezalaki makambo ezalaki esengote, ezalaki makambo ezalaki ya pasi, mais tozalaki toujours na kati ya nzela ya bonzambe. Nzambe na permetaki makambo yango ekomela biso. Alors biso tokangaki ka munoko tosukaki kobelela nzambe amimonisa. Plus loin, tangu toyekobana intercession, ye pasteur asangisi église mobimba. Bango pe na ngambu na bango bakoti losambo, na losambo na bango pasteur asangisi église bazo sambela po balamusa ba démon bisika bazalaka balanda biso. Donc l'une des requêtes est que pasteur a donné une requête, plus de 10 000 démons va attaquer biso de manière à ce que tous à la frapper à l'esprit impire pour nzela otozwa ki ya nzambe tokoka kolongwa tokoka kupunga. Donc waneza makambu oyoyo ezalaki toujours na kati ya parcours. Tangu tokei afundi biso na parquet, tokomi na parquet poto samba. Tangu biso toyaki magistrat attendre biso tomeki koloba par rapport à la question na ye oya lobaki ke tosali église toza na même dénomination na ye na motuna o biso tosambaki te tolobaki ye aya na ba preuve na ye biso pe toya na ba preuve na biso, c'est-à-dire mikanda oya tambolaka nango église biso pe na mikanda na biso po magistrat amona soki toza na même dénomination na ye. Et babiloko mususu oyoyo alobaki lokola ke toza ba violeur to violaki pendant que tozalaki yona to bisaki magistrat depuis tolongwe na église ça fait 1 année oyo toza na été tant oto bandaki ko violer lui était sur place nini alobaki to nini oye asalaki et magistrat lokola paza muto maele sima ya kosambisa biso a comprendre que tozalaki na problème na été pasteur akomaki na niveau ya kubanga par rapport à Moussalo, tu vas kosala l'église, le col est si biso to kendaki, c'est-à-dire batu, bakoki kolongwana munae, bakoka kolanda biso. Et ami balé magistrat kutaloba, c'est que pasteur a comprendre mabonza na église ne ezokota lisusu ndenge ezalaki te, yangwana akomi koyoka ene na ngamuna bino. Et magistrat zalaki incapable ya ko kata likamwana. Nde alukaki abenga biso po tokoka koyoka na les deux parties. Lokola passé amonaki déjà ki atambolaki na nzela mabe ayaki kozonga na corruption apesi magistrat mbongo corrompre alobi nga problème na nga ezali teke tovanda na bango tosolola mais problème eza na lingi otinda bango bakende na makala po musala oyo bazosala ekangama ekufa na mona yango te. Alors nayebi te ya bane kosalela nzambe biso musala to bane kosalela pe to bane kosalela nzambe. Comment muto azosalela nzambe akoki kolinga pe bandeko basala nzambe musala nzambe ekufa. C'est par là na tuna ka mutuna eza yenda zalaki na nzambe te to biso nde tozalaki na nzambe te. Donc eza moi makambu oyoyo tokutanaki na yango. Et non seulement ça, tangu oyo biso toza na kati bakangi biso magistrat atindaki parti na ngai, c'est-à-dire ba avocat na ngai na famille na ngai baya koluka epo bakoka ko négocier to arranger makambu dalenia de na kati ya famille. Tangu baye koluka ye ba oya sangisa ki déjà na kati église ba comprendre ki réellement que biso tozalaki na raison. Le quoi tozalaki na raison, c'est-à-dire magistrat alingi a quitté dossier wana et bato bayaki po ba négocier na ye ya telisa ki susu bato wana ba ko bundisa bango ba bundisa avocat na ngai na famille na ngai. Donc c'est-à-dire na musala nzambe na œuvre ya sacerdoce libanda na yango eza ndenge tomonaka ke miel ezotanga tokende po tomela miel
monsieur to pusani na kat pembeni ya miel eza seulement miel kaka oyo ezosopana mais babe ipe baza na kati ya miel wana oyo esengeli tozala prudent noki te bakoki kopike biso po tokoka pe kokufa. Donc eza mwa makambo oyo tokutani nango ezalaki pasi po en d'autres sortes tokomaki prêt po ere mosusu mpe to abandonne nzela nzambe neti bandeko mosusu ezalaki nango bakomaki prêt bakende na bango mosala ya soda po bazonga mpe bakoka kovange. Mais lokola tobengamaki na nzambe tobandaki kopesa conseil ti lelo toza persévérant na kati ya makambo. Vraiment eza parcours molai hein. Et puis faut amutema po bato musu bongo akoka te eza makambo nzambe. Il y a une chose autre qui ko impingler po biso toleki nzela wana. Il n'est pas dit que tosuki si toza na kati ya makambo nzambe à des fois côté to okende za na makambo susu oyo koya koleka pe oyo tomonaki déjà lobi. Mais eloko ya kobeta sete eza nini eza ke makambo nyonso ya mabe oyo ekomelaka biso na vie ezali moko ya enseignement oyo nzambe ateyaka biso. Nga nalobaki na ebandeli nalingai makambo nzambe te na ebandeli nga na bandeli komenase basali ya nzambe na bandeli kobamba mabanga na bandeli kotinda mbwa. Peut-être oyo nga nasalaka na ebandeli nzambe pe esengelaki atalisa nga nani ye azali. Mais tant makambo yango ekomeli nga elo napesa nzambe merci nzambe apesa nga motema makasi pe motema munene ya kosupporter épreuve ya lolenge nyonso. Malgré munene épreuve wana kokufela mutu babengani yo na mukolo moko bato nyonso bakangisi ennemi non seulement ça ozoleka na nzela bazobelela yo ndoki mais nzambe apesa biso motema tobatela toujours kibonzambe oyo ekomelaki biso soki tolobaki totraite yango lokola bato c'est-à-dire tolingi kovange na lolenge ya mabe mais ezalaki enseignement mpo na nga nalobaka nzambe ateyaki nga apesaki nga mayele apesaki nga bwanya pe apesaki nga makoki beaucoup plus apesaki nga la maîtrise de soi mpo nalonga dimension ya épreuve wana. Non seulement ça nazala persévérant mpo tokoma oyo tokomi to totambola na nzela oyo tozotambola lelo. Vraiment. Donc lelo oyo soki kotuna okozala déjà ata na plus de 5000 membres na église na yo ozokamba. Non toza na 5000 membres te tokomi mpe nanu ata na 100 membres te. Oui. Église eza église oyo tosali yango po biso toyebi kosala te mais eza mosala oyo tosali yango po nzambe alobaki tosala yango. Ntango nga na bandi mosala ya nzambe eloko ya liboso nzambe ayebisaki nga alobi na nga kokonte te ke oza na une église okolobaki okomi na église ntango okokokisa 10 ans. Alors banana bandi service ti lelo na nakokisi 10 ans te. Bon ntango na bandaki mosala namonaki nzambe alobeli nga mabe mais ntango nakoti na mosala bakomba baréalité oyo nazokutana nango napesa nzambe raison. C'est-à-dire nde naza boti lelo nalobaka te naza nanu na kati église po 10 ans oyo nzambe apesa nga nanu ekoki te. Okokisida combien d'années? Lelo nazo totaliser 6 ans. Encore 4 ans. Encore 4. Wow. Dans ces 4 ekoki c'est que na ebisi nzambe 10 ans pesa kinga ekoki lelo nde nakomi na église. Donc pour le moment eza église ndenge tozobenga église mais par rapport ya plan ya nzambe par rapport ya mission o nzambe atindaki nga donc ngamo na ebi makambo nzambe alobaki ozana ko évangéliser non. Oui naza ko évangéliser tozosala mosala esengeli to sala c'est-à-dire kobenga église c'est-à-dire ezali ko stabiliser makambo kozwa expérience na mayele donc une maturité non selon biso mais selon bonzambe. Bien qu'il y a d'autres capacités, on a ma pessimiste, c'est-à-dire, na disait peut-être stabilité, on a malinga qui to koma, neto koma. Donc, so na bina calculer. Oui. Nzamba pe sur 10 ans. Oui. Et pas père spirituel na bino bosala combien d'années? Et pas père spirituel na ngai na ye na année 2004 na longwe na année 2013. Wow. Ça fait plus ou moins 9 ans ou 10 ans déjà. 10 on ans a ça là qui est pas. Nzamba bakso sous 10 ans. Nzamba baksenga sous 10 ans. Oh là 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 là. Musa Nzambe eza patient.
mosala nzambe eza petete mosala nzambe eza pasi ntango bato bakanisaka ke so nakomi mosali ya nzambe nakomi heureux to nakomi na bajip eza ignorance c'est-à-dire moto wana ayebi te nini oyo azosala yesu ayaki na saa moi avant apalpe gloire ya divinité eloko ya makasi esengelaki aleka na nzela ya liwa donc koleka na nzela liwa ce n'est pas une chose si facile so otali yesu na Getsemani alobi nkolo soki okoki kolongola nkeni oyo ya pasi liboso na nga c'est-à-dire avant moto akoma na gloire esengeli endurcir pasi esengeli eleka na une vie des épreuves. Alors les épreuves ce n'est pas facile, c'est-à-dire na makambo bonzambe tolobaka à ce qui concerne le baptême eza na baptême ya mai eza na baptême ya molimo mosantu eza pe na baptême ya moto. Baptême ya mai basali ya nzambe bapesaka yango baptême ya molimo mosantu nkolo ye moko apesaka yango to pe bible lobi na nzela ya imposition de main. Mais baptême ya moto eza baptême oyo nzambe ye moko apesaka yango. Oye basko ndeni ke ozi baptême ya moto. Baptême ya moto zoloba ezali une vue des épreuves, c'est-à-dire nzambe alingi alongola mutu na niveau ya immaturité pour amema ye na niveau ya maturité. Alors c'est-à-dire mutu faut aller kana vie à souffrance. Au moni batu so apesi témoignage na ye aza mwasi limbisa po na terme alobi azanga ki sous-vêtement ya kolata. À des fois pendant la période na ye azanga ki linge ya kotia na se. Donc c'est-à-dire azoleka na vie moko oyo ye alingi yango te. Azoleka na vie moko oyo akoki yango te. Azoleka na vie moko moni mutu azalaki na famille ya ba riche mais akititi na niveau ya pauvreté a perdre nyonso, a perdre sens ya bomoto, a perdre sens ya responsabilité. Eza ndenga na lobi na perdre mwana babengani ngai bazobelela nga ndoki bakangisi yo lisusu bakangisi nga na boloko nasali 8 jours na parquet et décision mutu akangisi nga ezake il faut nakende toujours makala. Donc nazoleka na baptême ya moto nzambe azobatisa nga na moto skonga il faut natika toujours na maboko ya nzambe asala oyo alingi akokisa mokano na ye et tangu nzambe osala yango epe ya mutu mosusu akosala yango mpona 2 jours epe ya mutu mosusu akosala yango mpona 2 semaines epe ya mutu mosusu akosala yango mpona 1 mois epe ya mutu mosusu akosala yango na bambula ebele yango moni Israël asali 400 ans d'Égypte tango aye na désert il faut asala 40 ans. Wow. C'était la vie des épreuves. En d'autres sortes 400 ans ya Égypte eza o basalela ki banzamba bapaya mais na désert il faut basala 40 ans, c'est-à-dire épreuve eza lokola mutu azofuta dîme 400 ans 40 ans ezalaki 1/10 ya musalo basalaki na 4 Égypte tomba combien na ponzamba atalisaka nzambe esengelaki asise semence nyonso ya mabe asise musisa nyonso ya amertume oyo ezalaki kati na bango par après bakende komona gloire. Yango ne tobengi vie des épreuves, yango ne tobengi le baptême de feu. Donc mosali na nzambe ya solo, mwana na nzambe ya solo, pas n'importe quelle condition oyo azoleka na vie ya ba épreuve, nzamba tiki ete, nzamba bwaki ete. Koumela na kati ya désert. Le désert c'est une école de formation. Oyo nzambe a formaka, oyo nzambe a triaka les bons pour amema bango na mokili ya kana. Vraiment. Donc Nanzambe esengaka sacrifice après gloire. Ndenge outi kopé c'est exemple il y a Christ non? Donc avec nous on a ba preuve après il y a temps ya gloire. Oui et pas nzambe za bongo. Avant okoma na gloire, il faut oleka na temps sacrifice ta ya épreuve. So tangi batu nyonso oyo nzambe atombola baleka na période ya sacrifice. Bible lobi pour Abraham. Abraham a eu promesse na âge ya 75 ans. Mais aye kobota Isaac na âge ya 100 ans. Après 25 ans des épreuves, après 25 ans de patience, nde aye kosimba Isaac. Il pouvait aussi abandonner. Kenzambe o alobaki akosi. Sarah aleki ménopause mbala mibale. Ayebisi kutu Abraham alobi te na moni na obota lisusu te. Mais Dieu reste fidèle dans ses promesses. Aza mutu te po akosi. Donc tangu tozoleka na épreuve épreuve kokokana te mutu azana épreuve ya lolenge na ye par rapport ya ministère na ye par rapport ya charge oyo nzambe apesa ye. Donc tant que toleka na épreuve
nzambe azana biso. La Bible dit le silence de Dieu n'est pas son absence. À cause de la silence, mais il n'est pas absent, il est avec toi. Yo kanga mutema de manière à ce que o kokisa o nzamba lingi po nzambe pe asala o ya bongisa ponati. Voilà, pasteur tozana esengovement ya koyoka yo o nyuso zali koloba ezali intina toyebi ke kosunga bandeko ebele oyo bazali koleka na ba preuve oyo oleka déjà bandeko oyo ndeko yo mutu ozali komona ke osuki nzamba azali soute. Moi je te dis crois seulement, Dieu est là et avec toi. Azota la force na yo, azota la décret foi na yo. Donc expérer. En tout cas, l'homme de Dieu toujours singa merci parce que au pesibiso occasion ya koyeba pe vino parce que sans pourtant ko passer na émission na ebité ngene ba vina yo avant okota bonzambe ngene. En tout cas, ezali malamu mingi yope lokolo kina ba preuve oyebisa basala nzambe. Oyo bazali koya pona ko s'enrichir. Oyo bazoya kaka pona ko bon mabala bato parce que actuellement ba pasteur baza répété mabe baza mal réputé. Ba pasteur toujours ka bon ya ba dim. Donc ensemble la yote mais so za dim il faut ya racher PC dim. Ba pasteur wa nyonso conseil nous a repesa ba. Merci na lobi malamu awa biso nyonso to bengami mais mutu na mutu azana mission oyo nzambe apesaki. Nous rendons compte à Dieu un jour na nyonso oyo toza kosala. So tangi na Matthieu 7:21 omona ndenge Bible lobi mukola suka ebele ya batu bakoya epananga baoloba na teyaki na kombo na yo na salaki miracle na kombo na yo na bengana ki bademona na kombo na yo menga na oyebisa bango na yebi bino te pesika na bino eza arate bokende na esika oyo ya moto c'est-à-dire na lifelo lelo tango to sala nzambe mutu na mutu osala nzambe par rapport ndenge o nzambe abengeli eza na babiloko oyo batu mususu bazokotisa na bonzambe ezate nzambe aza nzambe akotikala nzambe kolandisa mape ki bonzambe na ye tangu tosala nzambe toluka kokokisa oyo ezali mokano ya nzambe Yesu abande koloba donc mission na ezalaki ya accomplir la volonté ya moto oyo atindaki oyo nyonso tosala soki eza na kati ya mokano ya nzambe te toko rendre compte nango liboso nzambe mais tant que tosala oyo eza na kati ya mokano ya nzambe toko rendre compte donc mutu na mutu moyen à juger mutu ezate mutu na mutu amiyebi ndenge nzambe abengelaki mutu na mutu pe amiyebi aza dans le bon ou bien aza dans le mal mitema na biso eza témoin donc bakoki oteya biso mais motema ya mutu na mutu amiyebi oyo asalaka oui liboso bato oza na nzambe est-ce que na motema na yo oza na nzambe tangu tosangana na kati église nzambe azali est-ce que na CCC makambo mususu ezate ba système o bato bazosalela oui eza ba système o to appliquer ngo peut-être pour epesa sa solution est-ce que nzambe azozwa gloire na kati ya makambo wana donc conseil yo pesa ezaka ke mutu nyonso salela nzambe dans les bons mutu nyonso salela nzambe dans les bons parce que tant okende la Bible dit le temps proche moment eza mabe makasi to yebi mukolo te to milengela po mukolo ya suka mutu na mutu azwa lifuti oyo ekoki kolandisa musala oyo asalaki vraiment auto retenir zara ke oh nous allons ko sala il faut epesa lokumu na nzambe epesa gloire ependa ba acte tout ozali ko poser yo ndeko za bezo bongwana ko bongwana za le jour où ozwa décision qui makam nous zo sala epesa gloire na nzambe yo mosko mituna question est-ce que comme la masanga epesa nzambe gloire est-ce que comme alikaya ezopesa nzambe gloire est-ce que ezopesa nzambe gloire ce que ozui conscience wana au moment que vie na yo ko changer ezaki bongo prophète Eric oto yambaki na plateau l'homme de Dieu to ene sengo ya royoka témoignage na yo et puis to yeki ba conseil na au pesi en tout cas naza sûr que ba nzambe nyonso o ba kolanda émission oyo ba ko pambwama na sengi merci